bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Mardi, merci pour la journal. Il y a pas pour la la journal pour lundi 28 octobre, on a parlé de la nation. Le meeting du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le directeur du cabinet Anthony Kindo, président qui réunion pour na o Italie engagement à la République démocratique du Congo en matière de droits de l'homme. Rit Kindo a fait bas détails. Pour améliorer réponse pe communication ya RDC na makambo etali ba droits humains des réunions oyo ezalaki convoqué suite ya constant ya communication faible na ba effort oyo RDC azali kosala pona ko améliorer situation ya ba droits de l'homme na territoire na ye nde ezalaki na litomba ya kopesa réponse politique pe diplomatique pona kotalisa volonté ya gouvernement congolais ya ko respecter ba engagement na matière ya ba droits humains pe kotia en place politique ya communication ya makasi pona ko informer opinion nationale pe internationale na ba effort oyo ezali ko salema na domaine wana objectif ezalaki ya kosala stratégie ya makasi ya communication pona koloba oyo tozali kosala pe tozali en mesure tango nyonso ya kopesa réponse ya République démocratique du Congo ndenge ministre Patrick Muyaya atalisaki bosimbake na communication na ye ya 18e réunion ya conseil de ministres chef de l'État asengaki basa la tax force na autorité na ye pona ko assurer suivi moko ya makasi ya ba engagement ya République démocratique du Congo na matière ya ba droits humains pe ya justice transitionnelle. Secrétaire exécutif provincial Yasseni Kwilu, Madame Georgine accompagnée de Madame Fatou Todinga chargée à monitoring et direction et communication et secrétariat exécutif national Yasseni Bango organisé qui la dimanche 27 octobre Namboka ya Kitoi sensibilisation il y a électeur Pona au Italie reprise de l'élection il y a députés nationaux et provinciaux le 15 décembre 2024 Stéphane Skande héritier Mapine Mapesino bas détail. Dimanche 27 octobre 2024, secrétaire exécutif provincial, il y a commission électorale nationale indépendante, Kwilu, Madame Georgine Vandame Ingwampofia, Azalaki accompagnée na Madame Fatou Todinga, chargée à monitoring, il y a direction, il y a communication, il y a secrétariat exécutif national, il y a CENI, Bango Organisaki, Nambo Kababengi Kitoi, sensibilisation des électeurs pour une reprise, il y a l'élection, il y a des députés nationaux et provinciaux, au Yokosalema, le 15 décembre
2024. Après qu'on présentait les membres, il y a délégation, il y a Séni, administrateur, il y a territoire, il y a Massimanimba, Emery, Kanguma, Oyo a accompagné Kibango, na discours d'introduction, a talisa ki mingi li kambwetali processus électoral avant annulation à scrutin Oyo pour la députation nationale et provinciale na territoire Oyo, a talisa que la population a se mobilisé pour la participation massive dans le scrutin Oyo. Secrétaire exécutif il y a Séni pour la province ya Kwilu, a talisa que la population a zali bongo na option Oyo ezali retenu et pas ya Séni pour la reprise de l'élection législative et provinciale. Katina mboka na bango ezali bongo na litomba na territoire ya Massimanimba oyo ba représentant na niveau national et provincial et longona sénatorial pe lisusu gouverneur pe vice gouverneur bango nyonso bakozala élu mikolo ezali koya mingi penza na mois ya décembre ndenge bango bazali kotalisa pona oyo etali ba dispositif sécuritaire. Madame Sep a talisi que chaque site bango bazali ko voter pe ko encadrer minimum ya 5 éléments mobimba ya police nationale congolaise oyo bakozala wana pona kobatela makambo etali misala nyonso ndenge ekosalema na ngambo na ye. Madame Fatou Todinga a sensibilisé population pona consultation ba liste électorale pe délivrance ba duplicata et pas ya électeurs nyonso oyo babungisaki ba carte de lecteur na bango ba liste électorale ezali affiché na ba site na bango nyonso ya vote na tango ya omission responsable établissement ye a ko affiché topé préfet a tapé directeur bango bazali chargé pona koyamba ba réclamation nyonso oyo ekokomela bango et pas ya hiérarchie ya commission électorale nationale indépendante. Opération Oyo écodirait 30 jours. Boye ba échange pour la question sécuritaire et logistique ba intervenant nyonso ba talisa ki pe ba abordaki question ya recrutement ya personnel temporel. Seni azali bongo engagé pour na ko sensibiliser tango nyonso population afin que ba yeba na ko s'approprier na processus électoral Oyo. Réseau de femmes solidaires international Basala qui m'obangé na marche à santé et à sensibilisation sur le cancer de ce week-end et l'équipe pour le boulevard du 30 juin. Michael Bristoto, Francis Kanzabazaki, on a compté un Folingala. Basandaki bango nyonso awa na Sosimad na commune ya Gombe et tuluku e basi o bautaki bipai na ba province ya République démocratique du Congo pe na étranger ba participer ki na mobange na marche o ya sensibilisation ya dépistage volontaire na bokono ya cancer des seins organisé na réseau des femmes solidaires internationales na liboso na bango tout. Tomonaki ye moko la femme de fer, femme battante, Madame Lina Pembe, présidente de la structure Oyo, autour na ye. Tomonaki basi balenda, ya molende pe ndenge na ndenge, objectif ezalaki se moko, ko sensibiliser ba maman, pe ba jeune fille, na kosalisa dépistage volontaire, pour na koluka komibikisa, na maladie Oyo, soki ezuyo kanangi, okozanga nengo kobika bobenga ye F majuscule la femme de fer défenseur de la cause des femmes Lina Pembe ndenge ya sololaki. Il faut ba maman to téléma tout ça la dépistage aujourd'hui avec Hachi on a trouvé des compromis prix déjà à dépistage et ça la $190 après c'est qu'il faut avoir $30. Quel privilège. Mutu pe alobi asa na mbongo ya kosala ngote aya. Les femmes solidaires qui foutent la haine. Basi ya bon pikiliki oyo ba participer ki na milulu oyo ba sololaki pour na kotelisa tine ya marche yango. Ezaka kapona ko tambusa sango na kati ya basi baye baete cancer ya mabele existaka donc cancer ya mabele ezali kambo ya lokuta te ezali kambo ya solo o basi ebele ba négligaka o basi ebele ba mona kezaka maladie moko pona batu mususu nzoka eza maladie moko eza ko atteindre ba couche nyonso ya société. Bondi melangai que moi si ceux qui est telemi et comme mobimba ebiki ndenge ba femme solidaire basali kasi sur place boye ba ke ba groupe de femmes ya ndenge na ndenge bazalaki wana bosimba ke nyonso lekana ki kitoko n'impact ba idéologie na ndenge ko sakana te basi ba telemi bokono ya cancer et sengele tia malibanda. Na cadre Kinshasa Ekobongan des fondations Tembele Buku, Jean-Jacques Longona, Yemoko honorable Tembele Buku, Basalaki, lancement et travaux et assainissement,
kuna na mokolo ya samedi 26 octobre 2024 na Kingabwa na quartier Grand Monde na commune ya Limete. Sima na ye Christian Kengebeni, Merlin Massamba pe Midjo Mabas. Très engagé dans la mission en tant que élu ya commune ya Limité. Yenani, honorable Tembele Boukou Jean-Jacques Bakisela Kaye, l'oiseau rare, week-end eleki honorable Tembele Boukou Jean-Jacques, à lancé kabakata na opération Babengi, Kinshasa et Zobonga, na souci à quoi accompagner, vision ya gouverneur ya ville ya Kinshasa, Daniel Bumba, peut combattre la population Oyo, pesa qui est confiance dans l'élection il y a le 20 décembre 2023. Honorable Tembele Boukou Jean-Jacques Bakisela Kaye, l'oiseau rare, ensemble na équipe naye kitaki na commune ya Limité, mingi penza na quartier Kingabwa oyo babenga ka Grand Monde pona salongo ya kafu. Honorable Tembele Boukou Jean-Jacques yemoko liboso engin en place pona kokurer bakanivo nyonso oyo ekoma boucher oyo nyonso kaka na souci ya kobattre la population ya Limité. Lelo ndoto sepe na initiative oyo ya Fondation Tembele ndenge baye penda kolongola ba matiti oyo ba salite oyo pe kokende kobwaka bisike longo bani po ete mai eleka na kimia eleka pe bien etika ko inonde bato baza pembe na tuka to sepeli bato abonde to luka bato abonde to linga baza pene ya population ndenge honorable Boukou Tembele azalaka pona ko bongisa quartier sika ya utele sika ya bimele sika ya koleli atuka nzama baksebeli ke ne sika yemoko pe l'oiseau rare honorable Tembele Boukou abakisa ki boy na micro ya Info Lingala Tongo eleno na quartier nanga Kingabwa Grand Monde pour lancer ba travaux ya salongo oyo Fondation Jean-Jacques Tembele et initiaki en attendant ba travaux ya minene oyo eza prévu na Ngumba Kinshasa ba travaux ya retirer ba caniveau ba travaux ya kobongisa banzela ba travaux ya ko assainir environnement na biso lelo na ye officiellement ko lancer ba travaux et qu'on sa message dans et pas la bino population pour voter là et là on a député la bino on le bénit la bino pour la boyer ba importance il y a Kotia Peto cantine à biso place tozali. Boye bake opération oyo ekosalema na Limité mobimba ndenge kaka honorable Tembele Boukou akoti makambo oyo oui Kinshasa ekobonga na batu ya boyi. Complexe scolaire Maman Pemba elongo na Fondation Nerombungu bango ba organiser ki réunion monene elongo na ba parents ya école oyo esalema ki bongo week-end eleki bolanda reportage oyo. Nyonso ebandaki na réunion préparatoire entre honorable Nerombungu, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba et longo na enseignants pe quelques parents pour na koluka ndenge nini kobongisa réunion ya kafu dimanche 20 octobre 2024 bosimba ke mokolo yango ezalaki opesi mbwa boyi à partir ya 15h déjà honorable Nerombungu, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba akomaki wana na ba parents ebele et tuluku ndenge kaka bino moko bozali komona ba enseignants pe ba corps administratif nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba bazalaki wana nyonso ebandaka na losambo ndenge kaka complexe scolaire Mama Pemba batiaka makambo nyonso nzambe nde liboso lokola Dieu azali force na bango. Réunion des parents oyo balobelaki 3 points likambo etali discipline yango nde batelisaki na ba parents ke esengeli bayeba na koede école pe bayeba na koede bana na bango bazana bizaleli moko ya kitoko ba parents esengeli tango nyonso batindaka bana bango bazala propre ba enseignant pe esengeli ba pesa enseignement na ndenge moko ya malamu enseignement ezala toujours ya qualité prière ezala tango nyonso liboso honorable Nerombungu asengaki na bango esengeli bazala eloko moko pe akebisaki na ba parents bayeba na ko contrôler bana na bango tango bazali ko kende na kelasi bakendaka na ba objet tranchant kuna te pamba te ekoki kosala baninga mabe likambo eteli atelier ayebisaki ba parents atunaki bango soki bana balobake bazali kosenga bango mbongo po bayeba na kokota na atelier. Honorable Nerombungu alobi nyonso ezwami kaka na kati ya Minerval oyo ba parents bazali kofuta pe atelier ezali pona bana bayeba na ko se perfectionner pamba te 18 école mobimba ya libanda batindaka bana bango pona koya kosala ba pratique na atelier ya école oyo ya Fondation Nerombungu alobaki na ba parents ke école oyo asali yango pona commerce te asali yango pona kosunga bana bazwa enseignement ya qualité afin que président de la République ba ministre pe ba
batu ya ndenge na ndenge babima un jour na complexe scolaire Mama Pemba a promettre bango ko créer cantine scolaire pona bana balia kabiloko ya kitoko nyonso wana ezali kaka pona enseignement et tambola malamu pe alobi likambo etali nouveau bâtiment oyo bazali kotonga na complexe scolaire Mama Pemba pona ko permettre bana batanga na ndenge ya malamu na micro ya Info Lingala quelques parents balobi na suka ya réunion. En tout cas tozane sengo mingi réunion eleki malamu ba point balobeli en tout cas to sepeli disposition école eza malamu bana baotanga na kimia encadrement eza malamu a pratique eza ya ofele donc makambutu en tout cas eza pendant toyebaka na bagombe kala toyebaka na balimete tokuti yango na kisensu en tout cas eza esengo tika nzambe apambola excellence apambola e abakisa lisusu ba matériel ya danger po abima lisusu première na Congo mobima na matériel po soko tali ba matériel o ezali awa en tout cas bana na biso na kisensu lobi toyebi ke président de la république akobima na kisensu tokolemba ba ministre ba député po encadrement eza malamu na Mama Pemba en tout cas merci. Kena suka réunion to mona ki pe présence il y a quelques artistes locaux la Juna Mombafu ancien animateur ya Empire Bakuba to mona ki pe artiste des arts des affaires pe artiste comédie mususu ba leka ki wana pona ko sala visite ko tala ndenge nini complexe scolaire Mama Pemba ezali organisé pe makambo ezali ko tambola ndenge nini na suka baloba kibu ndeko nanga ya mutambongo le rombungu fumwa banga moyo ayo bakisa ma bénédiction ya vina parce que école pharmacie hôpitaux na école ya bi place ya bénédiction tali awa komona école na niveau ngana moni par rapport tant que moi na Kishasa na Koli na Kishasa na Botami na Kishasa na Bandal en tout cas nazo jeter ba fleur belé na kozana motema oyo nerombo wazana ngo ya kosala tout d'abord école na ba norme oyo ngana kuti awa en tout cas eza vraiment na Kishasa na limite école de 3-4 écoles en tout cas oyo na moni oyo non na monate luta na Botama moto mona ora ba petra Nero mbulu fumu wa banga moyo fumu toto tala ninga longoli bana kiseso complexe ça l'école toko en tout cas mi da desate pona na osena zambe alu na ta 5 ans na ba c'est pas Nero bule molike bele Motoro saza la posa ko kende États-Unis d'Amérique ba ki masolo ya DV Loterie eza ko continuer esika ya kitoko pona ko beta DV Loterie eza bongo na cyber Eric bolanda ba détail elongo na ilimo oyo Deko ya Congo Kinshasa ya kalanga yena koyo Malembe DV Loterie édition 2026 et c'est bandi na ville ya Kinshasa mobibae asuwa esi efungwami yaka kobeta DV Loterie epai ya baprofessionnel na masolo etali DV Loterie awa na baagence de voyage Eric Travel epai ya Nzambe Koko Yaya Jalalodin Mohamed ADG Eric Mwamba Nzambe na masolo ya DV Loterie na Kinshasa mobimba obiso awa erataka te plus de 2500 gagnants babimaka awa Kinshasa mobimba eyebi prise en charge assurée accompagnement paye au voyager okei mboka ya Oncle Sam famille d'accueil assurée na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis année oyo bavantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez tala yaka na Eric Travel bakokanga yo photo kitoko na banorme po awa na Eric Travel bazali baprofessionnel na makambo etali photo pe traitement ya kosambeza te adresse na commune limité 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Oza Mobimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngaliema na UPN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama Eric Travel ayo pardon na ba innovation
ozana posa ko se reposer te pour oza ko luka esika ya kopema yeba ke Flat Hotel Boss Petit Junior eza esika malamu pona yo kozonga na matonge na commune ya Kalamu. Héritier Mapindemi la Dilando. Hey, yasika eye na ville ya Kinshasa nini yango eye yoka bien Flat Hotel Petit Junior eye na makambo ya sika confort ya nyama yo motu olukaka esika kitoko ya kopema na ba condition ekuba sans makelele sans ngungi sans molunge luka Flat Hotel Petit Junior yo outi na Europe Amérique, ba pays mususu ya Afrique topé na ba province ya République démocratique du Congo esika eza moko ya mwana mboka Petit Junior les boss oyo atonda lumière mwana muke na bangenge na ye yoka Flat Hotel Petit Junior ezwami na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue de Ruma numéro 25 awa outi okuti ba chambre ya kitoko confort ya kosakana te ezali bien équipé ba congélateur na kati climatisation bien en place ezali kopesa mon pépé neti kaka oza na Cape Town na Afrique du Sud ba téléviseur ya malonga ba douche ya kitoko mai ezali komatati likolo et bongo connexion wifi 24h/24 on naviguer pe olembi olobi Flat Hotel Petit Junior nde mosungi ya ba congolais et suki wana te pona ba fête ya mariage ba concert ba fête ya anniversaire ba réunion to ba conférence ya ndenge na ndenge Flat Hotel Petit Junior abongiseli bino salle moko ya kitoko pe ya mobange na ba norme nyonso na ba prix moko imbattable pe terrasse ya kitoko ya malonga ezali wana na pointe likambo eteli ba coupure ya courant bosana lala pongi ya ba bébé mobange na groupe électrogène Pempa 9 ezwami wana elongo ba panneau solaire yango ezali pona kotia ba client nyonso à l'aise tolobi bien ba client nyonso bazala à l'aise olingi ba renseignement mususu benga na numéro oyo ezwami na écran na bino outi bisika nyonso esika se moko ya kosepela esika se moko ya plaisir esika se moko okozala à l'aise Flat Hotel Petit Junior ya Boss Lumière ezali wana pona kosepelisa bino bongo likambo etali sécurité kobanga te nyonso ezali bien assuré Flat Hotel Petit Junior esengo eye na ville ya Kinshasa boko sepela neti nanu bosepela te bongo loba toyoka kite yango wana olingola ta sapata kitoko pe ya qualité place sur ya kosomba yango sapata kitoko ndeti osombi yango kuna na Italie Papa Griff 7e rue Limete Petit Boulevard Papa sinangai eutako apio baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griff Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griff boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment mosala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà au na pouvoir au kutanga na zara Papa Griff ndenge son excellence monsieur le président de la République Fathi Beton il pas ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na baraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation
ozana fête moko songolo o libala yaka en tout cas jour on est jour na yo o lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les go bolite le go la ilk oye na dimna le go le moro na dimna le go le moro ateza le go le moro na comme ça le go la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité au na Petit Boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa Grive pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Poto malonga pona bana na bino za protiva pe po mkolo ko komela yango pisa ka énergie vitamine pe santé à kitoko. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo fo lesa kabango poto Protivap esa pota te allez kamata bon appétit. Bana nyeso ba yeka Protivap ah ba sisi kulia ya bango Protivap ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro tala ba yango chata kitoko ntoto makati tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Maison de soins Magie Marefu oyo kuma makabongo pa docteur Zimamoto baza ko traiter mo maladie ya ndenge na ndenge non maladie pour la population. Baye na Kinshasa après avoir kokanga République démocratique du Congo mobimba Maison de soins Magie Marefu ya mwana mboka l'international docteur Zimamoto oyo azwa ba diplôme de mérite et belé bona expérience na ye ba professionnel na médecine traditionnelle awa na RDC bazo traiter plus de 99 maladies épilepsie, trouble mental, insomnie, paralysie, goitre, diabète, mokongo-pasi, rhumatisme, hémorroïdes externes et internes, faiblesse sexuelle, infection urogénitale, stérilité des couples, hernie interne et externe, myome, kyste, appendicite, asthme, carie dentaire, problème ya misu, na ba maladie ya ndenge na ndenge. Bazali na ba produit très efficace sur base ya ba plante naturelle. Pe misusu ezouta na mboka ya papaya lokola Indonésie, Malaisie, Philippines, États-Unis d'Amérique pe Canada. Ba appareil ya wake eza na pointe pona ko accompagner ba guérison, ba examen ezosalema na appareil scanner IN24 nouvelle technologie. Ba na Kinshasa boya kosalisa l'examen na bino na prix promotionnel ko banda lundi ti vendredi na 5000 francs ya pamba na fiche na yo na kati. Bongo pona samedi pe dimanche na 3000 francs ya pamba de 7h30 à 18h30. Adresse à Sœur Boulevard Lumumba, numéro 85, qui colle référence arrêt école. Pour tout contact 089 75 27 431. La maison de soins Magie Marefu traitement terrible. Tobeta bango masolo ya sport bosimba ki entente urbaine ya football lipopo bango ba beta ki bango 5e journée pour la lundi 28 octobre kuna na terrain mama ye mo Saint Damien elonga ki bongo lokolomoto na 1-0. Merlin Massamba héritier mapinde mi ba détail.
ezalaki opesi mbwa aboyi mokolo ya lundi 28 octobre 2024 na terrain mama yemo oyo ezwami na commune ya Gombe epai wapi entente urbaine ya football ya Lipopo babetaki bongo 5e journée ezalaki au rendez-vous équipe ya Saint-Damien na lokolo moko bosimba ke match oyo ezalaki match moko ya makasi pe très équilibré kaka na première mi-temps équipe ya Saint-Damien batiaki déjà mongeti ya liboso boye deuxième mi-temps esukaki kaka ndenge wana 1-0 en faveur ya équipe ya Saint-Damien. Oh bien but. Bango balongi bongo équipe ya lokolo moko na suka ya match ba entraîneur elongo na ba joueur de part et d'autre Saint-Damien elongo na lokolo moko bazanga kite ko pesa ba impression na bango na micro ya Info Lingala. Papa premier mi-temps na tchebi mais adversaire pas au bet match c'est équilibré tisiko na neto ke mi-temps boye na rozonga ngana linga kwenda supérieur na bango que de to bet na premier mi-temps résultat en tout cas. Et ça, malamu, tout se peine dans mon mingi parce que l'autre fois, on avait raté le résultat. Championnat, ils allaient toujours. Et en plus, championnat à la deuxième division cette année, ils ont vraiment marqué parce que c'est qu'ils sont bien préparés. Et match à Mouké et Zalité. En ce qui concerne le match OEA, les gens qui ont signé à supporter à Bisso, pas toujours derrière Bisso. Premièrement, tu as un la passe, mais là, on signe à suspendre. Pour encourager Bisso, championnat à la Moulaï, na balle tu as 3 résultats, tu as des fêtes, et puis tu as un nid. Toujours mené, nous avons savoir encouragement pour la deuxième mi-temps, tout le monde comme ça, c'est derrière les années, tout le monde pose la victoire parce que ça va bien dans la carrière. C'est pour ça que le nouveau est meilleur et c'est bien pour la mission de Bossou. Encouragement, la deuxième mi-temps est Tikali, passe à la où est meilleur. Bon équipe ya Saint-Damien bazali bongo déterminé pour na compte ya entente urbaine ya football ya Lipopo pour na saison oyo bazali ko beta na ndenge ya kosakana te pe bakani komata toujours. Bozala kebele po na kola na Info Lingala journal ya pepo na pepo ceux qui vont s'appeler qui na ngomsa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona Midjo Mabasi Perut Kindu héritier mapindemi ya superviseur qui journal au montage et sima kepa Fabrice Lundombi pe Christian Kangebeninga no topsane rendez-vous Miko les ali ko au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesibino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.